Voilà, vous en avez peigné Wandamba, Bakou, bon, ça m'a mon zèle. Voilà. Voilà, bienvenue sur Bolo Coco officiel. Bonjour et bonsoir et bonjour Naba abonné Nabiso. Bonjour Naba Toutou Batal Rabiso en direct de Bolo Coco officiel. Likez, partagez, commentez, aimer vidéo, s'abonner na compte Nangai ou nous s'abonner. Nalingi Omingi, c'est Dorcas Bolo Coco Gauloise et Abakou quand je vous aime tellement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Biso tozana pour nous faire la bino musala, tozana pour nous roya kolobe la marambo etali biso hein, que ça la promotion, il y a Star Nabiso au nom de Sila Bissalou. Oh, il a tapé sur streaming, a tapé très fort. Très fort, je vous dis. Sila Bissalou a tapé. En tout cas, bravo l'artiste, bravo Sila Bissalou, et puis bravo à tous les abakouk. Oh, bah, kota ki babimisa ki monsolo na bango, pour na osomba star na bango. En tout cas, bravo à nous. Merci mingi na kolonzambe, merci na batunyon, so baza branché na minute oyo. Tozana pour na osela la bilo musala, tozana pour na kolobela Sila Bissalou, tozana pour na kobelela tous les abakouk du monde, bazala wana pour na consommer star na bango, oh ya bango. Un grand merci à Maman Zozana Inde. Merci beaucoup à Hervé Mikaïl, l'homme à battre l'ingénieur. Un grand merci encore une fois de plus. Nassam Koukou, les nécessaires à mon nom, mais mon chéri, papa et à moi, il y a banana parce que na robot est belé et je t'aime bien bébé, bisous là-bas, à toute la famille Boloko que je vous aime. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous massivement, chers amis. Likez, partagez, commentez. En tout cas, nous sommes là pour vous. Tozana pour nous travailler pour Nabino, Torolematé pour faire la promotion de notre star, Torolematé pour parler de Sila Bissalou, même si il y a des gens au bas télémi pour combattre ces dames au nom de Sila Bissalou. En tout cas, nous sommes là derrière SB pour accompagner, pour bundaner le rotika été. C'est pas dire que celui-ci la coquille ici 5 ans. Il faut te tikaye. Non. Le contraire, 5 ans, on a te simba encore si la Bissalou n'a pas beaucoup. Toko le maïete. Allez consommer notre film, Balobi Bongo. Film à la biso kitoko oh ezali bon titre bon le vrai toi oh banda qui bien et ceux qui peut bien vraiment meilleur film de l'année 2024 nzama pambo ba tutu ba consommer ki yango nzama pambo ba tutu ba partager ki ba tutu ba like ki et surtout batu oh bazaki ki wana pona ko commenter ya nzama pambo la bino ya trop to le mba SB te to le Mbappé répété. En tout cas nous sommes là derrière Sila Bissalou ndeti ngabo en tout cas na bino kana baba nous mourons. Veut dire que nous mourons avec Ferrego, là plutôt avec Sila et Ferrego là. Na penza wana na rolemba bango te, ngana bango seko na seko. Je vous aime aussi les Gaulois, hein? Je vous aime chers amis Gaulois, chers amis gladiateurs, na lela bino ya mingi. Bon pe na pesi bino encore ba mbote ba Gaulois na ngai, na Dorcas Boloko ko la Gauloise certifiée papa Hervé. Na lela bino ya trop, voilà. Maman en tout cas le boli misanga na openye soki mingi po ba jali ba kamte ba pasi ba ba tera ba sangita biso tera sangita te. Bon séjour à Sila Bissalou na kuna na kata mikili ya Mputu. Bon séjour à toi la maman de tous les abakouka. Moi si Nzambe, moi so Srooming et aussi. En tout cas bandero bozo sekanga na ibenge li Srooming na nga on doit comprendre binoté. Srooming ya, c'est le Srooming. Mais bon supporter la ibenge li Srooming na nga. Nazo benga ngo selon ngai biso na commerçant ba biso oyo ozoyoka yango oloba oyo ozomona yango ozomoda toza bongo siko ngao nazoyoka namoni streaming yazo streaming nazoyoka streaming nasani naloba ndeni bakouk t'as jamais partagé fait ta vidéo voilà mama streaming merci d'abord na streaming mobimba bato ba féliciter biso vraiment to moni page officiel, il y a streaming, il y a beaucoup petite félicitation on a SB comme on a sali vente balobi bien meilleure vente donc veut dire qu'il y a teki donc ce va compter faire ndenga teka ki Sila Bissalou anakati donc la minute on fait Sila a comme une lignée à ba musicien donc on va compter faire na stade de Martyrs teka ki 1 million. Bon, quand tu es fille là, le 30 novembre, tu as monté tel. Parce que je vous dis que fille là, moi, ce qu'il est là.
Si la ndenge azana ateki ebele bozoidete. Grâce à nous les Abakouk. Yango on continue on les mater comme ça Abakouk. Félicitations à nous, félicitations parce que to pesi mam sabiso les meilleurs. Oh ya satanda ki nangote. To la ki si eke to zara mobondo to lingara ye to leki ba te belé na belé. Vraiment merci na bino nyonso babaku ka monde entier nzamba pambola bino nzamba mona bino na oyo tozo continuer kosala pona bisalu na façon oyo tozo ko se donner pona star na biso en tout cas on va pas se fatiguer to ko le matin on va soutenir l'impératrice jusqu'à la fin le jour où nzamba ko le bakay stop nde biso babaku to sala nini to kotika mais soki non nzamba lobi te ka yom to loba ce qui nous a malobi teka yo muto loba tetika lelo nalandi vidéo moko ya bandeko moko basali bosekisaka en fait bosekisaka nga nalobaki na bino nalobi déjà nalobaki yango lobi avant-hier puis hier aujourd'hui encore na bandeli batutu bafingaka sila kozela boloko kote aya korépondre yo na mafinga ofingaka sila te batutu bafinga bolokoko kozela bolokoko te aya korépondre na mafinga ozofinga ye nalobi déjà puis je les redire encore baloba bon français yango nalobi yango bien babakouk nakorépondre mutu ote ya kofinga sila ni mutu akofinga nga mais oyo soki naye korépondre na moni eza mafinga te bolobi ke sila a été hypocrite pendant afala streaming na ye akosi batu ke aza na bamauvais souvenir te en tout cas cher ami tielanga j'aime tozolanda yango et puis tozoyoka yango même na banzembo ya banzembo ya musique mama Laure mama Enise tozoyoka en fait ya bafemme Tamar tozoyoka banzembo na bango ke nzambo longola humiliation nzambo longola bosoto na ngai nzambo longola ba mauvais souvenir oui mutu nyonso na vie ana ba mauvais souvenir na ye mais tu vois le mauvais souvenir tango te na kata média boyne na vandi boyna ndo baki nga penza souvenir ma be na tika yango na vie na nga komona mutu intel makambo asala nga te mauvais souvenir en fait ezala raté ndeti nga boyna bi nzambe na mauvais souvenir te parce que depuis na ba nzambe effacer ma be nyonso ba mauvais souvenir tout ekenda et ndenge mo na fila depuis ayamba nzambe depuis ayeba nzambe azalaka na ye na mauvais souvenir na yo muto tindi batu balobela basinga ngo ke azalaki hypocrite awangani ba mauvais souvenir ça ce qu'on a expliqué yo fila azalaki oui na ba mauvais souvenir ezalaki belé meko mais mukola ndimelaki nzambe ba mauvais souvenir wana nzamba elongola. Parce que à quoi sert encore ailleurs le baquet? J'ai de mauvais souvenirs. À quoi bête la caca tango et ma cambo oh zamba sale lié. Veut dire que ceux qui zamba visité na bolam, à quoi bête les soula bolam oh zamba sale lié. Hier avec ça la passage de la streaming, ailleurs qui commettent un mauvais souvenir té. Mauvais souvenir, là faux témoignage je repère ça batou. Batou moya ba baquet, nga dans un mauvais souvenir, menté la salanga ma ben à vite. Si tu te dis que ozo peut que ma batou wana ne bazo seka et puis ozo peut vous savoir dans Zambé parce que mutu aza chrétienne ou chrétien ailleurs na télévision te alobela ba mauvais souvenir il faut lobela ba souvenir ya malamu o Nzamba saleli yo pour encourager public ton peuple de Dieu va inanda ko etala yo elle n'était pas obligée de relever un mauvais souvenir avant que tout on dit fille là na passage na streaming elle était tel massage na ndenge moko non na retrouvé été en fait niveau s'agit fille à dégager qui na streaming wana je me suis dit te elle fait la si là mutu va encore penser le roi si na penser quitter donc pour le mine molinga que si là ya le baké nga pena mauvais souvenir à vie nanga eza mobali moko bena linga kombo nye kuta tela sala nga boye eza kutu nani boye kutu kombo nye ni te c'est pas important cher ami elle n'est pas là pour ça si la miyebi ke bien avait éducateur de masse je dois éduquer le public au bazo talanga na ko éduquer public na to ko influencer public na na mabete. Il faut influencer le public na makamba bien. Makamba bien le que ba mauvais souvenir les arrêter na ba souvenir à malam. Déjà muto peut être na ndeka ba kenga ba mauvais souvenir tellement toi ça a boss et il a raison hein.
Ah, le moi bien. Vous avez un mauvais souvenir. Tu as un mauvais souvenir dans la boîte. On a comme un souvenir à bien. Aussi, il a été hypocrite. Hypocrisie aussi la seule envers Bino, tout envers Biso, ma faille naïe. Bon, moi, il y a Bolanda qui en haut, hein. Et sera Bino que Bino Bozana, 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 na fenêtre pour nous redonquer si là. Bozana Kabu, à Salini, à Komiwapi, côté Nini. Yaya, moi, pas vivre à la discrétion totale. Moi, je vais position naïe exacte. Parce que ceux qui m'ont tel qui streaming wanate, comment me rendre si la hypocrite? À quoi si ma camusa lobby n'a pas fait na bakouk? Mais si on a comme ya babakouk, et alors à lobby le très capital. Comment Batutu va commenter la cabine? Ce sont les abakouk. Ceux qui moutoya kumisi yo, aza bakouk te. Mais ceux qui moutoya a fini yo. Directement commis à Bakou. Boye baka ndenge nini en tout cas question au mam salobi nga pina mitu na ngo de fois. Boye baka ndenge nini que les gens on va commenter la rabine ce sont les abakou. Bon za na mis mine o bo mona que o ya za bakou. En tout cas comment vous faites en fait? Mosala monde nini o boye baka mutu aza bakou te. O ya commenter nga aza bakou, o ya commenter nga aza bakou te. Donc, un jour, on va recommander l'artiste et comédien moko boy. Ata artiste wana a un problème na si la te. Yé mon artiste na notre babakouk ba fininga. Ya. Ya on a dit e belé mon côté ranki na si la. Oh yé mon aussi la inconscient et bien beauté. Qu'est-ce qui prouve que les gens qui vous incitent chaque jour, ce sont les abakouk? Et là on est les sarabino. Et là, on est fait un rondi, mais la bino, on dit que mouto a commenté nga boye, to mouto a fini nga boye, eza bakouk. Et là, on est dit sarabino yango. Parce que ma foi, il m'a belé. Il y a même des gens qui ont créé, des artistes et comédiens, mais on a fait compte, on dit compte. A comme a fini, on a donné des artistes et comédiens. Tout ça pour Anini, et là, t'as babakouk. Or que nous, les abakouk, nous sommes que des innocents. De l'autre côté, bon finga priska wakanuship to kanuship bon finga mwana mwasi wana pas possible boko ebika bino bo fingi ya boko ebise ke ba bakuka sila ba fingi yo tellement que avec qui message te bête qu'elle est bon excusez nga ayebi on va de peine na live na ba ko finga ba bakuka bo fi yaya na esaka bato de fou koyoka rate mona yo moko est-ce que priska elle a ofinga babakouk amona apesi babakouk basingaka ye amona te ayoka un message que babakouk bazofinga yo directement aye kofinga sila dans le vide oh sila asali ye eloko te. Or que pour moi, on n'est pas assis là. Azala qui n'a pas rôle. Il y a bien. Ma plus ma rôle bandar au tchami avec ma rôle principal bandar au tchaye. Mais aujourd'hui, c'est moi dans moi tourner juste na SBT. Bino batu bokenda ko fingaye au nom de ya babakouk. Bosuka ne wapi. Est-ce que vous avez un film? Bon, ça va faux compte, you artiste comédien. Ça, il faut compte pour finir de renou artiste comédien. Non, il y a babakouk. Le nom, moi, si on a, on dirait Jérémie, ok, les mawe, azoni, si moi, Jérémie, comme au bengaï. Ah, comment on joue, peut-être, moi, ezanga moutou na makolo, nana benga priska. Or, qu'elle jouait bien, priska. Quand je parle ça, c'est pas dire que peut-être les abakouk ou babakouk te. Bino ba infiltré pour regarder ba que ba vendre ba regrettera priska jamais. Biso na FB to regrettaka mutu te. Tu pars, tu restes. Hey, FB eza bongo. To regrettaka mutu te. OK, oza. Olingi biso to lingi biyo pete. Olingi mama biso pete to lingo pete. To bongo na ka FB na biso na babakouk. Je vous donne l'exemple parce que quand il a parlé que Eloroni les Saraki Batutu va finir à Bino, ce sont les abakouk. Qu'est-ce qui prouve que les gens qui vous incitent, ce sont les abakouk?
Le prise, azanga place na FB. Parce que si tu nous montres du respect, nous les fans chers des filles là, ne crois pas que filles leur beng sont dans quatre films. Parce que Biso tout ça cher pas filles là. Elles nous aiment, nous, les Abakouk. Alingara Biso, ne crois pas que ça on finga Biso si leur beng ma beaucoup papa pour finir ba fan été. Alors vous allez contre yo parce que on manque ba fan na respect. Ba fan on va soutenir ba fan. Si la zone ça yo donne à pépé. Mais bon, ni maramouni ngote. Oyo le bas dans la télévision qui est si là, à cause de la chute libre entre Viviane et Sila. Nani a fait la chute libre. Tout sur la PMBT. Entre Viviane et Sila, Nani a fait la chute libre. Nani a quoi? Viviane, $250 bah pesa ka yo film et ça wapi. Au journaliste sous wapi. Mouniga reconnaître art o ezara katina yo. Elle a pensé à toi. A bengi yo. A zongisi yo. Yonga le bras Viviane yo aussi Lazare na yo. Mais ozala ta reconnaissante ata mukiete envers bolam o moninga salela yo. Oya la télévision lobi. So ozola na ba fan na yo si là. O koso la shit libre. O jouera wapi. Mais si l'on continue à jouer, alors comme moi filme. Bano c'est l'émission, bano ça peut montrer l'année passée. Tilelo, si l'on continue à jouer. C'était depuis l'année passée que Viviane a fait ça. Maintenant toi tu es où Viviane? Ozawap. Eh bien non, moi aussi le lobby, le manager dans le lobby. Bah gérer kaba fan te oui, elle a raison. Comment moutero gérer fan? N'est-il pas bon à fan ici la gérer ngate? Je fais ce que moi je veux, parce que c'est mon artiste, c'est tout. Ce qui n'a moni qui a pris la façon de défendre Star, n'a pas ma finga, n'a pas ma finga. Ce qui n'a moni qui a pris la défendre Star, n'a pas qu'on nous connaît le produit, n'a pas le produit, n'a yé. Donc, moutna manière, fan en fait. Avant la manière où il y a mon ara, et ça pour n'a bien, il y a qu'on défendre ici là. Vous voyez, bella, vos finga, babakouk. Papa Masasi, comment il est là, on a bino nyonso. Non finga mutute na baki mikolo to finga mutute ki 2025. Mais to royo to c'est bino ka ba réalité. Ma réalité to c'est bino. Papa Masasi aya na ba mission lobi si la kanga communauté na yo. Bazo détruire théâtre, bazo finga ba comédien. Mais Papa Masasi, montre-nous là où babakou ba finga Papa Masasi, exacté. Mais alors là sentiment moko boye. Aïe ka kolobake ba pa si la kanga communauté na yo. Mais en logique des choses, Papa Massa si baba ko ba finga été. Donc là qui s'habito et la maman o biso mo baba ko. Tu es même pas et la maman là qui s'habito ya ma finga. Donc pour na bino abako ka finga mutuni, abako ka za di bon matin na bana bino. Non. Tout ça va ma bon matin. Que je me réveille bon matin na fungoli caméra nga bena ndo finga peut-être mutu mo bete. Pour que na yana finga, yo sais que yo finga qui si là. So finga si ati na yo na yo finga, ta quoi si on a yo finga o. Na vani bonye na ra démarrer mutu. Te. So finga si la te na ya te. So finga ne si la na ya. Bon ben biso bambua. Si la gérer bambua na yo, arrête. Au moins ici là, ya on a lobby passage assis na streaming. A lobby babani, a lobby mukie. Mais makambo a lobby na kati est très capital et puis important et puis nécessaire même pour vous les artistes et comédiens. Mutuna mutazu par na j'espère. Et puis mutuna muta comprendre sikoyo casquette ou comportement aussi la cominango. Comment s'il va nous gérer? S'il a plus de 2 millions de fans, à quoi gérer 2 millions de fans, on a ndenge nini? Alors, Robert m'a fait, allô? Elle est ça, ma belle. Allô? À quoi gérer biso ndenge nini? Parce que parmi biso, il y a un bateau, il y a un kakate. Moutoro anga si l'on gère ndenge. Exemple, si l'on gère ndenge. On fait ce qu'on veut. Tout le monde est habillé pour la star nabiso, et la défense pour la star nabiso, on va le faire. Tout ça, oh, mouté manabiso, c'est une biso. Comment ça va nous gérer?
bana mibali oyo bakijouera lisusu na kati ya SBT. Dernièrement maman bayebi singa lobi nango dodo neti Gesho ajouera lisusu na sila te pourquoi balobi Abakouk bofinga Gesho. Ah, ça fait trop mal hein, des fois. Nous les Abakouk nous sommes très mal réputés na mambo toyebite. Ça fait trop mal. En tout cas Abakouk l'autre na bino parce que des fois je me demande depuis si la comment Abakouk na est-ce que kombo na Abakouk et sala mokili nini question na moi mitu na rien wana. To sala mu batu nini to boma nani to finga nani to créer la rappel nani ba problème question na moi mitu na rien wana parce que l'autre monde muta vandi boy aye Abakouk a fininga Abakouk a lobi na nga boy Gesho na ebité na tika na mon émission te Abakouk a sala fini Gesho. Si Gesho se décide de ne plus jouer à SB, si Abakouk a finga Gesho pour aboy ko jouer na kati ya SB. Tout cela non peut s'il vous plaît bandi onanga. Na refinga Gesho pour aboy ko jouer na SB. Mais ça la raison na yo o etindi ya boy ko jouer na SB. Et talika yena fila. Montrez-nous ba vidéo avec Abakouk a fini Gesho. Voilà la vidéo où Abakouk a lobi mabe sur Gesho. Exact. Mais regardez comment message est Kendaka. Oh Gesho a boy rejoindre na SB parce que Abakouk ba finga ye. Na moni no vidéo parce que Abakouk a fini Gesho te. Na moni te. Non kuna lo bara mingi ba biso to befelaka. Mais to fini Gesho te. Si on a sali départ na SB etalié, ce que l'on a SB a boy rejoindre na SB et la ra yemoko. Ya biso ndeti nini. Oh, on a refait on finga Gesho parce que Gesho a joué na SB. Pour ça, on a fini, na SB. Bon, tout le monde peut mettre. Bon, tu as encore la biso makambo. En tout cas, 2025, Abakouk, tout ça, on est d'accord. Tu as besoin de vivre en paix. 2025, tu as besoin de problème. Ceux qui m'ont fait un commentaire, qui ont identifié tes Abakouk. Na ebité te bozaka misu mine bozaka bandoki te bosala rango pour que ça va Abakouk mité ma passe laisse ça mité ma passe bon akizaka biso dans le vide de ma moto salité. Moi je sais pas pourquoi vous faites ça. To sala bino nini to bomela bino nani oyo komaka Abakouk okende Abakouk ozonga boy Abakouk muto mikolo bamoni juste na Abakouk ba finga ki de Abakouk to bata maboma. Tout l'homme qui tombe mort, tu es dans le vide. Au sein de bise l'oroté, au créer bise problème té, mon se réveille bon matin, to bani ma finga na ma finga, au sala biso nini auto finga yo. To sala biso ndeti nini. To démarrer bateau ba tendre na fila mabe. Et puis to démarrer moutonner to la ça peut que to démarrer. Montrez-moi vidéo où va finir Gesho et pas Abakouk. Exact. Mais tel ani boza ko tambisaka ba message ya Abakouk. Abakouk baza ba fa numéro impoli ba conduire si la erreur. Mais yemo pe si la ndima que to ba erreur na ye. Et quand j'habite andima biso que to corriger to me maké na erreur andima. Andima que to conduire na bêtise andima. Parce que moutongo mo andima bino lo belango poani. Parce que moi andima biso ba défaut nyonso ba tolba andima pe to conduire ye au lieu à conduire biso to mo conduire si la andima ça fait trop mal. Il y a plein de fans maintenant dans mon été boya ko le ba fan na bango wana. C'est-à-dire que Abakouk azara world tellement world ni kolo plafond ba fan. Ya o moni boya ka boluka ko simba parce que bébé que so bo simbi Abakouk a fan mort très fragile oya. Mais to yara pas la raison. To yara pas mbaté. Bato nyonso bokabola bango na sila o bo finga o bo loba ka Abakouk a fingi bango na bango na biso Abakouk biso ba finga biso eta bango ni ba vai na bandako ba jouera lisusu te na na benga bango Lazare na bango na race ezara bango si bango nzambe na bango Yesu na bango la sila excusez le quoi si a décidé de ne plus benga bango na benga bango bazo ba déjà se rendre ba pesa bango na ngambo ba kenda wapi ba sisa bango lo approcher ba envira bino so bana makolo asila so bimi libanda asila bokomi bilo pamba. Mais boye bien ngote. Le jour où boye bon il va déjà trop tard.
batindeli nga nini moko en tout cas ye no nalobela ete mwana oyo ya mobali oyo babaku bolimbisanga j'ai eu mal namoni oyo batia na bapage na TikTok je sais pas soki eza banani bakina kokomantele ye je vais citer le nom de Gatsby baki kokomantele ye nayebi te so bakomantelaki ye nini Gatsby na commentaire je crois que naotia bino na azo répondre à mutana lobi est-ce que mutu wana ayebi sila botomonaka sila kaka boye sila na comportement mabe niveau torture aussi la salaka bato eyebi ke bino bopambwama te sans blague bopambwama te lelo yo Gatsby sila akomi na torture mais yo Gatsby soki oyebaka kojouer maintenant tomela mai te nzambe amalamu soki oyebaka mpenza kojouer tonga tomela mai te nzambe ayebaka oyeba ta kojouer te oata malonga mpe te eloko soki ekamusange mpa bato ezalaka nini pendant ozona sila odécouvrir mabe ya sila te les jours où tu vas partir directement odécouvrir mabe ya sila siko esa bosala yango nde nini parce que quand tu étais FB yo Gatsby odécouvrir te ke sila ando otorture bato oyo odécouvrir ke sila otorture bato kana départ non nayebi te boza lokwa bambwa en fait eloko asika eza te peut-être bino bomona makambo bosali bomona yango grave ya grave eza te musique ezali bongo eya musique tomona ma brigade azalaki na quartier la takomi pa wera komi wera ayaki quartier la te wera eza bongo mais ne venez pas traumatiser les abakouk kokosela sila makambo ke FB aza makambo abe atorturaka bato agandelaka bato yo na kati ya FB ozalaka trésorier si je me trompe pas moto atorturaka bato akopesa poste wana vraiment quand même il y a des choses bozoloba bato baolanda bino bamonaki bokosa tala je vous dis aujourd'hui tout ce que vous faites wana peut-être bomonaki bodimieux sila le contraire bozomatisa sila bato baolinga encore mingi parce que les gens se demandent que comment mutu oyo kani bato nyonso bazala contre ye comment mutu oyo kani bato nyonso balingaka ye te bato baomituna baquestion oyo ezanga biyani siko bino etala bino kutu te bocomprendre eloko te baflou yokani so yo oloba boyebete bato baboyi sila tosi bato ebitala tu sais combien de filles ou de garçons oyo bazokoenvie koya kojouer na kati ya FB oyebi nyonso lemo moi je condamne sila soki toyebaka bato mosusu ke moto akozala bétise na suka me topusaka ta pembeni te ndeti yo Gatsby oza bétise oza vraiment bétise soit disant que omimoni oza mayele oya mayele te oazoba po soki ozalaki mayele ata moto anga komantele obongo okoki répondre ye te bino bongo babimisa esila Jézabel en fait esila andoki mais toyebi bolamu osila asalela bino epuis toyebi bétise oyo bino bosala tozalaka nde na temps koya kolobela yango te ndeti nga mpenza en tout cas toi c'est la première fois depuis que tu as quitté SB nga na lobelo parce que motema esuki nga yo oza eloko te pasi la tu as quoi toi oya eloko te oya eloko te pasi la pendant que vous étiez à SB soi-disant libala ya nani bokendaka te batunaka bino bakestion barépondaka te pourquoi lelo ya bolongo SB boko mokosaka sila moto apekisa ya bino est ce que sila mpe vous interdit yo tata mokolo kwa yo Gatsby wana mikuwa komona wa mokolo tu peux avoir même 45 est ce que sila opekisa o vraiment c'est la honte et à passe il a vraiment passé pour la bino bo déstabiliser sila te muto déstabiliser sila za te mwa boko sa sila ozara sila muto déstabiliser aza te abakouk
toza wana to soutenir sila. On est les cas parenthèses à mouton fungola. En tout cas, j'aime pas parler ya banawana. Na linga bango te ba bêtise. Ba bilo ka sel. Na linga bango te. O trahir sila yeba ke boloko pa trahir yo. Oh, ennemi à sila c'est mon ennemi. Na bi français ou bien. Abakou ke na bi français ou bien. Ennemi à sila aux ennemis nanga. Yo aux ennemis à sila vie. Tiens on nous pas ennemi boloko pa vie. Na blaga, t'es notre hypocrite. N'y a pas de faire hypocrisie. Olinga sila te moi aussi je t'aime pas c'est tout. Nasuki à cher ami, nalingi bilong mingi, abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo, likez, commentez. À la prochaine. Bye bye.